Les Rossi Mukendi, Chimanga. Tomo na ngope. Et à te bosi biso bo. Et koyo na bateke tomo na ngele. Tina lemba tozala ya paroisse. Ouais, ça la poko. Ouais, pas ça Congo bon aye Rossi Mukendi ba jete keba. Ta poubelle qui va mettre on va mettre. La boula de ya roti ayo. Boula de ya roti ayo. Ayo. Eh bien, moi, Mboka Mike Mukebai, bonjour. Mbotendego. Présence Nayo Awa, Ezali signifie d'abord Nini. Après 3 mois, il y a Liwa, il y a Roxy Mukendi. Ezali considéré comme un héros national pour beaucoup les Naya Wapona Naoki na passe na motema. Natangi makambo Rosia Komaka, liboso te akufa, o ezakuna. Esika bite toko pakola mboka na biso na mokobo ya makila na biso po te bana biso bakufa baumbu te na kotanga ngwana pe akomaka liboso ta kufa bi tango liwa koya akokenda na lolendo nyonso po akoloba te abundeli likambo ya motuya po na mboka na ye liloba wana nde moto meminga Lelo Mornae Ezali ko représenter d'abord Nini pona yo en tant que jeune na moto o azali pe combattant engagé koya wa lelo pona kotombola bemba aussi eloko ya liboso ezali kopesa ye lokumu akufi pona mboka na ye mokili eyeba bayimboka bayeba tokufeli moko elombe mobundeli po te bao bakotikala na bomoi bayeba te oyo akokenda na nzela etumba bakobosa na ye te kasi ali mpe mpona koya kozwa makasi tango toko tala ebembe na ye tango tokolela ye ekopesa biso makasi tokomilobela te soki oyo akufi akei ebongo biso bomoi na biso eza na ntina nini ekopesa biso makasi mpo tokenda na etumba oyo te suka mpo etumba oyo mpo ezwa ntina mpo baoyo bakufi makila etangi makila wana eza na ntina esengeli kokomisa etumba oyo na suka yango wana nde na yeli awa. Alors, Lelo, il faut que le bango, au-delà, il y a place Tozali, place il y a Rolela, place il y a Mawa. À quelques mètres, awa, ba jeep, il y a ba policier, comme il y a le cola et le cola. Kolanda bango te, baja mituka bango bozo bango kalanda bango te. Et tumbo to comme ça on a suka ba ko kabiso te. Rosia lo baki yango. Et c'est o ekoya. Rosia lo baki yango le pepe gan. Kabila e bango suka to kolonga e. Ekozwa mikolo ekozwa ekoza mibu kabila e ba to kolonga ye. To akotika la kolonga biso te, ba kotinda jeep kama koto. Ekoya lelo ekoya lobi. To kolonga etumba oyo. Soko to akobunda po alikamba mabe wa to kolonga te. To bunda po na bana biso po mboke bongwana. Etumba oyo ekosuka na elonga kabila e ba kayango. To kolonga etumba oyo. Est-ce que sécurité à population est assurée? Oui. Wana yo kotuna ngai bango bayaka pona kobatela bato to bayaka pona koboma biso. To lokwa bankema na bango. Tala nde grosi akufi bakamati ebembe lokwa ebemba soso wa bombi na kata ya ndako malili. To sai sanza boyi to kolela ndeko na biso. Bobomi moto ekoki te, bokamati ebembe bobombi lokwa soso bakobomba pona kolia. Tala to sai mikoboni pona kolela ndeko po ebembe bima. Eh bien, awa to epele lo to banzi telo bakobimisa ngo ya solo ekozate batambwisi biso pona pamba awa yo koya kotuna nga so bokengi ya bana mboka ya kanakati ya maboko ya kabila ya mampinga na eto biso to abankema na bango babetaka masasi na tolo bango bana tina ya biso to bana tina ya misolo bakwaka batongaka bandako soki ezalaki na ndingisa te bakoya koboma biso so batika moki bango moko baboma biso kala so babomaka biso te po bayebi te mokili kotemela bango. Alors, et là on sous que allez le message ni au adressé na ba activiste nyonso ba jeune nyonso engagé o le lope misusu bazali a présent. Nane sengo mingi nane sengo bilenge nga basanga senga motema tango to akobunda etumba oyo
soko tomoni bato ya PPRD babengisi bilenge bake bapesi bango koto mibale ya franc congolais 2000 francs ezala kosala pasi toza komituna bilenge ya Congo bayebi tina etumbo batata bakotema te lelo bilenge batemi makasi koleka biso batata ekosala nge esengo mingi nakomona ta bango nde batondi ta nde batondi bakobanga te bana bomo te ata moko na bango akufi lelo okomona bango bakotema bakoyemba mpona mboka na bango nane esengo makasi lokola bilenge basi bayebi te mboka oyo eyali ya bango mboko eza ya Kabila te eza ya Shadai te eza ya bango na kana esengo na baka mokolo na kokenda o nkolo akobenga nga Kongo ekobonga na nsima na ngai po bilenge bamoni nzela po bilenge batalisi bato te biso Kongo alobi bokosaka nango te omoni biso tango toyaka tanga Mobutu tozalaka kotuna batata na biso tango Mobutu akosala mabe oyo akoboma mboka bozalaka sika bilenge oyo toza na bango leo tokotuna bango motuna na te bakotiki ata moto ata ngonga moko te posaka na bango posaka na mboka na bango ye eloko ya esengo eloko ya lokumu ekopesa nge elikia te Kongo ekobonga po bilenge ya Kongo basi bayebi nzela ya kobongisa Kongo bilenge ya Kongo basi babandi kotelema kosenga mako oyo eza ya bango oyo eza ya ndingisa ya mibeko ya mboka na kopesa bango longonya bakoba netumba wana bazonga nsima te elongo ekomi pembeni tokolonga bokonzi ya mabe bokonzi ya kanyaka oyo ya kopomola mboka. Merci mon mboka Mike. Ngai nde na kotondo matondo mingi. Pour le ensemble l'impression à Dino. Bandel d'abord, je commence d'abord par prendre les écrits. Ça va? Non, le bon Kadiboso. Ouais, on vient à Rosimukendi na lela fort malgré ku fatigue biso santo eba vena biso to tika ka te to lela repose et ton âme repose en paix mon vieux Rosimukendi. Quelle est l'impression na yo lelo ba libérer corps ba bimisa nzoto na impression na to yaka ko lela makasi mais to boyi na biso nde bitumba to yena ndenga kimia to yo lela vena biso Rosimukendi to est à l'aise to boyi bitumba o ya na bitumba esukile mabe eloko aloba ngwana mosusu akoloba ndeko message ni boko lancer na bato nyonso pesika message ni ke ya vient na biso donc mboka ebongaka sa mutu akufa na mboka tomona na bapays misusu donc sa mutu akufa bitumba ebonga na pays donc mboka ebonga te e nyonso aka na guerre batika biso nde tolela vie na biso na kimia donc les autres ezalaki baprovoke biso te biso oza bandeko na ye bana quartier baza donc la plupart bato ebele baza bamaître baétudiant donc bato ebele baza maître moko aza maître baza adéplace donc tolingi na biso desordre te po biso toyebata desordre toyolela biso tolingi na biso te simabena action mbote ndeko wandeko leo tomoni bino awa boye obimisa corps ya Rosimukendi. Pourquoi corps ya Rosimukendi esali plus que de 3 mois 4 mois pour la nuit? Corps ya Rosimukendi ezalaki corps moko ya lelo ezalaki corps moko ya politique ezali na susi ya corps na biso banda evandisa te mois olamu wana lelo omoni bakimisi programme bapesi biso programme wana toza na susi banda tovandi te mois tobosana ngo te na biso aussi wana lelo toza na susi te omisa na biso aussi kotolela ye tokola ye na bamare yango wana ngai toza na susi makasi na ngai wana tolobeza te toza na susi bandeko na biso tokona ye na honere
tovandi tolibanda tolali na matanga epa na bango tolali tosali nyonso yo oza ndeko ya rosi o mwana quartier na bango ngai na ndeko na ye na mwana tovandi aveni moko par rapport à message nini okopesa na gouvernement okopesa na bakonti na biso par rapport à gouvernement okosa tokunda bima ya biso ezala malamu jamais na honneur abi ezala te jamais yango wana par rapport na ngai oyo jamais yaloba mingi eza te vraiment susi ya makasi na kokoloba mpena mingi te babomi rosi me na masasi mais moto wana mpa okufaka biso toza liwa okufaka maintenant sikoyo par rapport tomoni ebemba ya rosi banda février esalisi mpe so ba 4 mois so 3 mois le problème ezalaki nini ke bagarde bembeti na batango bon problème ezalaki balingaki kaka basala ndenge basalaka ke so mutu ero akufi moye bayeba bamona ye eza te babwaka yango kaka kobwaka mais tellement tobande kolandela yango wana omoni ke baye komona toye kobimisa yango ti nde tozokokuna Bientôt, la sortie officielle de l'album Soleil des Gloires. Soleil des Gloires, un album inspiré par Dieu du frère Joyce Kauta, congolais à diaspora. Message, il y a édification, sanctification, na bénédiction ya bamabota. Chef, alléluia. Kasi eko matesije ya konyo kula pepe pesa kiyo. Yo moto swingo lwa kozala opposant. Ya solo wana. Kasi eko matesije ya kokosa pepe pesa kiyo. Yo moto swi chance kozala na armée. Kasi eko matesije ya konyo kula pepe pesa kiyo. Na contacter artiste Oyazana Studio et surtout qu'on soutenir plus 44 74 244 37 868 Soleil de Gloire album moko ya message ya temps ya souka.